Il y a Tshisekedi, Nangwanda, Nayazama Makila Amabo. C'est simple. Quand on va couper les 19 ou tous les cas, Nabomi Ban. Rwanda. Bato ba couper les 19 mtabomi bango za Kabila. Kabila mtabomi bango. Ouais. Olobi? Tozolo ba mamba Congo bien makambo ndekwa Kester. Soki ndekwa Kester, soki ndekwa Kester, Zaïwa memba. Soki ndekwa Kester, je le suis. Bon, longola déjà. Et ce problème-là, ça a été séqué du tout, ça problème tout qu'il y a une élection. Nazo soutenir Tshisekedi pour na Congo tous na deux branches. Ou aux alliés mutu ya rassemblement ou les oppositions ou aux amuta peur des aba rwandais. Alors on a go supporter ba rwandais te, yango nazo supporter ba to rassemblement pe ko lobela bango batika berere. Il y a occupation, il y a soi-disant politiciens. Alors, dans cette occupation, pour le Yébi qui est Rwandais, il y a d'autres qui ont une élection. Pour la Mboka Nini. Nana qui a une élection. Oh. Merci. Voilà question madame, vous avez dit à poser ça pour aider bien. Alors, on a un système nini au la bango. On peut que la bango jamais dans l'élection pour pas triquer si ma famille peut pas beaucoup pratiquer dans Mboka. Alors, peuple à ça peuple. Donc, le bien la bango à la bango. Système est encore congolais nyotro. Actuellement, Abibisa Batouana va bimajibanda pour aussi matoke l'élection. Système est encore. Oui, je vous en prie. On s'en a dit combien de temps à la Kine avant Ouya? On s'en a dit combien de temps à la Kine avant Ouya? Depuis la botte à la Kine? Ok. C'est là mon bout. On va participer dans la pillage, on va participer. Pas pillage, bon niveau, pillage de Salamaga mi balé. Il y a un autre niveau là. Et ma pillage, je vais me balé, mais là, la pillage, je vais me non, je vois la logique, oui. Question de la expliqué, yo. Premièrement, on tient une question, ya. Na unobano boy, na zalaka fonctionnaire à l'État na Kinshasa. Nous avons Salani. Nous avons fonctionnaire na compagnie ni. Na régie des eaux. Merci la correction là, on a chepé. Ils ont fonctionnaire, ils ont merci. Ils ont fonctionnaire na Kinshasa. Voilà moi. Donc, je vous le dis, ah, il faut que non, parce que on demande nani. Seria FR, parce que marche, marche chrétien, ville morte, merci de Golangaï. Merci de Golangaï. Nous avons fait réponse à débolé. Donc, maman, souvent, les alliés au Salema, et ça qui prend ma Congolais entre bango. Ngaï Moutona ou Banayo, n'a pas supporté à ce moment-là parti
parti politique ezali mobulu Ngwanda aza togolais azalaki ministre ya défense azalaki congolais alors ntango oyo Congo ezalaki problème ya bacongolais entre bango bazowelaki leadership na bango ngai nayi kosiporte Tshisekedi alors soki tokei lelo oyo tooloba Congo eza liso ya bacongolais te nakoki kosiporte parti politique ata moko te parce que toza na problème na politique te toza na problème na occupation il faut koarrache pouvoir ezonga epa na biso bongo totali politique nsima Ngwanda asala ba video banda 2006 lelo akokende kolibere mboka mo mukoni Ngayo nasoka bino. Proverbe. Ouais. Proverbe to sokona mama mboka. To za sincere. Situation zo lega na kati ya mboka na biso lelo. Yo oyebi yango bien. Oyebi ki mboka na biso so tosali makasi te lobi ekende. Parce que na lelo pena na kotala bien. Presque la moitié en mboka esekei. Il y a 10 ans passés, il y a eu le tous en côté. Est-ce que bateau il y a politique ou l'ensemblement UDPS faut soutenir Bango pour qu'il y ait des faces à bateau. Est-ce que vous avez des bateaux à Bazaka bateau à Rwanda? Donc on soutenir l'ensemblement, donc on soutenir UDPS, on soutenir quand même bateau. Aussi ici. Merci ici. Omone logo oyo ngana silikela honorer Ngwanda ngwana parce que honorer Ngwanda za mutali boso ayebisi biso situation no sozoleka na Congo. Makamutu alobaki eza makambo pe oyo oni elobango ba rapport mapping ezolobango. Mais akoma olia sangisa ba fond to bunda akoma na ye journaliste internet. Siko soki bino boyebi ke batu wana nyoso tu baza batu ya ba Rwandais bovandi na bino bosa ba vidéo siko to benga na baonde ya wana lo bino na Ngwanda na bino tu bo rejoindre nga lokola Ngwanda zokoka te ngai na kende na bino tokeno libérer mboka na ça ba fantir te na solo bo fond de mon cœur et puis bato tu bazana nga bazo ba keza ndengwana po Ngwanda décevoir biso Ngwanda a libérer ne biso te Ngwanda a commandé journaliste à internet a libérer ne biso te. Sikoyo, to comprendre que bato bazana Kinshasa, bato tu bazana Kinshasa, bazo sala nzangona ba Rwandais. Faut que no bunda. Alors, yango lobi lokola Ngwanda ko bunda te. Ye na bino nyos bo rejoindre nga to ke no bunda. Na lobi mabe place nini.
nga ke journaliste na nga eza différent nazo ya na idée na lobi toke no bunda boya présence na biso mutu na muta cotiser toke no bunda ya banini te me ye sikoyo asukaka wana azana na solution te aye oyebisa biso kaka miyibi bazoya mais akangaka miyibi te sikoyo to comprendre que ça fait 10 ans à comment un grand-père raconte oyebi histoire oyebi émission moko ezaloleka na kini grand-père raconte mukolo vie akolobake minduki yango oyo tokotize toke no bunda nazongi kosupporte aussi longtemps akoloba te toke no bunda atikali na bavideo asalaki tente na ye nga na ozala kuna te ezoumela nde tro bapromese na bino na ngwande umeli tro toyebi kutu te soki vie akozala koma ne ngando na se ya mai ekozala mpe solo. Ok. Likambo te nakangi munoko na nga nabateli munoko na nga natiki bino bo continuer. Olobi? Te bino ne bo décevoir biso omoni normalement so bino moni mabe na bino batangwanda bondimaka nga nazaki mutu apalua na gazaka gizenga mabe gizenga so nga na ko mokonzi tokokuta même na ba pampers balatisi ye na homme de vieillard na ni tokokanga ye po aza kolabo. Allô? okanga te olinga kutu bino so boko bokonzi bino bo luka ngai nde bata pe perdre balela nga mai na miso na rejoindre bon na boyaka donc bino pe bo luka nga po boyebi ke naza nationaliste yo lobi okanga kizenga po kizenga zo mala mabe azo sala na kati ya mboka mais nga mabe oyo sala na Congo solo bito libérer Congo na Congo nga mabe ni na sai na Congo nga sala na Congo te nga naza na Congo te mabe ni na osala na Congo po na sali nini mutango komone nani siko nafingeli ye place nini nafingi ye ke nini so na yebi sibino ke azosala ki grand-père raconte eza injure eza lokuta te azosala ki grand-père raconte est-ce que bino bobengake nani bobengake de Gaulle bomonaki de Gaulle lere azalaki na Londres azakosala bavideo ndenge ya sala mais boke bozonga na boke notuna ba information na ba archive bokomona de Gaulle azalaki na Londres de Gaulle ne s'est pas comporté comme monsieur Ngwanda se comporte. Na robomba mate na roya po baroya koyambanga na fanfare bana changu baroya koyambanga na fanfare na roya pe bokenanga nulle part. Et puis ndoto na yo kana ebisa yo ndoto na yo kolatela mbate po Ngwanda akokomaka jamais ata chef a balabala. Yanga yo kokisama. Ouais. Les gens vont pas combien mêler, pas de
basalaka te bato basalaka kaka bato oyomonaka na tv ebele batikali bango basalaka te mpona moto asala soulèvement populaire fo awumela libanda parce que moto wana aza na mandoki te aza mpe na moto akosoutenir ye te fo awumela longtemps na kowumela longtemps bakokufa na masasi epe bakokufa mpe na ndala sikoyo ntango bakowumela libanda bakufi na nzala na masasi apres motu wana atikali kaka wana nde ezali victoire ou pas ezali victoire parce que soki tobimi bato bakufi fo solution ezwama mais biso toza na moto ya kokotela biso te tokoki kobima tosali 1 semaine 2e semaine tozongi nsima babandi koboma biso nde na kokotela biso nakorépondre yo oui merci premièrement nakorectifie eloko na yo outi oloba po ntina alobaki ya kokompare ntango mobutu na sikoyo ngai nayebi kaka ntango mobutu sikoyo nayebi yango te po moto aza na mboka wana aza kongole te yango nayebi yango te alors soki olobi soki bato babimi nani akokotela bango deko moni makambo mosusu toloba toyeba awa tozoloba eza likambo ya vi ya bato nasepele na eloko wana tu olobi nani akokotela bango alors mutu biso mpe bato oloba bango toyebi bien ke eza problème ya vi ya bato alors moto tu oyo asalaka eloko na baposition oyo azweli alors nakozonga na bato bazoloba ezowumela cela veut dire bato wana bazoresone te alors moto oyo alingi bato akoprefere eloko ezala moko mpe esimba olobaka yango bien mbele ekobetama avant mbela wana ebetama ifo moto wana ayebisa bato makambo nini ezoleka ayebisaka mikolo nyonso mpo bato balamuka alors po asala yango ifo aleka na bavideo ndenge moko de Gaulle azali kosala yango na bafase na baletre na tozobeta lisolo ya ngwanda te tozobeta lisolo ya ndenge tokorekipere mboka na biso naoba makambo ya ngwanda te kata te naorepondana ndeko mosusu yabi makambo ya de Gaulle solo ndenge tokorekipere perle tosololaka liboso kokata te mpo na opesa o réponse na makambo na yo olobi oyoki kokanisa te ko moto afandi ntango moto azoloba yo kaka me moto azoloba soki omemi na kopesa exemple soki omemi kare na yo na garage mécanicien azosala soki azobeta marteau yo kokoganga te kozoboma voiture na nga mpo ye moko ayebeli oni azosala ntina nini azobetela marteau wana eza mpo aboma voiture na yo te peut-être ntango azolongola peut-être roulement soki aza na rage te akokoshache yango na marteau alors koloba te ka oboma kare na yo non tikanga naloba tikanga ngai naloba ntango yo olobaki nalobaki eloko te alors na mbela wana oyo ezobetama ya soulèvement populaire oyo ya pacifique te oyo ya korécupere eloko ntango ezobetama eza liboso likambo ya kosensibilize bato il faut bato nyonso bacomprendre mpona nini soulèvement populaire elingi esalema je dirais soulèvement populaire wana soki topesi temps nde topesaki na Jean-Pierre Bemba ndenge topesaki na Tshisekedi soulèvement populaire wana ekoboma bato te ndenge ezoboma bato mpo babangisa bato babisa te bayemi baza na ntomo na yango po soki eloko wana esalami na vrai kombo ya soulèvement populaire bakozala na esika te epuis bato bakoperse te ezali na mosala oyo ekosalema motu nyonso oyo aza congolais na spécialité na ye akosala moto aza chauffeur akozwa motuka kokumba bato akokende na bango na destination moto aza coordonné akotongela bato bapapa mpo mali moto ezwa bango na makolo te merci napesi yo moke réponse mpo makambo nyonso eza makambo ya koloba yango boye te toloba yango boye lobango te nayebi awa na diaspora so moto aolosala intervention
Oh, ma caméra sur ma maman, on a pouvoir s'attendre. Ma caméra sur ma maman, c'est tombeau, c'est bon. Mais, n'a rien à tombeau. Entre Tshisekedi, Nangwala, Moutou Alega, il va avoir poussé dans les Mbemba, Mbemba, il va avoir policier, il va avoir militaire. Si vous avez tout ce que les Camerounais, il va avoir des bisous. Il va avoir des Dinan Sungai Kalala, n'a pas été tout premier. En 2006, quand on a eu l'élection, tout le résultat dans ma boucle. Na bimi si ba papier, bimi si ba résultat. Na luki buketu ya botala ba papier to kudera président Sungari. Bemba a gagné. Mais ils ont bimaqué à politique mandozo c'est que article là Kabila a gagné Yatika avant la calme. Buketu a été à président Bemba qui on dit ma Kamwana dit. Dans le bon saut que le Robina. Parce que n'a pas dans le qui va écho qui a abouti à tout le Robina. Donc c'est là ma cabine publique où le vote soumis. Pour que tu aies un numéro qui a fait pas. À partir de la Bemba, ils ont 10 minutes, 15 minutes avec la conférence si la sous-garou, nous avons aussi ma mobile naïe, à eux au soir. Parce que son président a passé. Pour que tu aies le président, tout ça va résultat, il a gagné. Parce que yo politika o passe Kanache a gagné yo on diva. Mais ma émission biso boy. Alors ce qui a publié na 11h55 que Kabila a gagné na midi la gagné du Saba. Merci. Oui, le résultat. Na lingina yebisa eloko moko. Etumba oyo Bemba akendaki kosala kuna. Ezalaki etumba oyo ezalaka te akende kosala etumba politiki ngai nalo bazalaki na bamilitaire nde ela malembe te nazoya te mpani bolingaka mbala moko bato bacomprendre te soki yo oyebi yo oyebi bato su pele bayebi te yango na okende ndenge wana de deux azalaki ugande te nabeki azalaki ugande cela veut dire masolo nyonso Bemba azalaki kosala ezali kuta na uganda bazalaki ya connivence parce que armée wana bato bapusa ye eza baugande aye koresulta oyo malembe te ya ntango yo toloba nalobaki te pardon tosola malembe ntango yo zanga oloba na fanda ini etoka te nazangaki eloko oloba ndeko eza problème ya biso mibale kutu te pake tosengaki te po tosengaki bena bapesa yo biso omela badiambala yo soko site akuna voilà, yo me la bandi, on dit que me la bandi. Pardon. Apanoa. Oui, c'est bon, non. Ta calme-toi. On peut nous dire la vacances, l'oba ka l'oba. Yo kana l'oba moi. Donc pas pour ça on dit que moi. Yo pas pour la libérer Congo. Et l'oba il faut qu'on kanga seke. On dit na l'oba pour qu'on isoler peut qu'on isoler ba l'oba. Parce que ba na tribalisme, ça on l'a dit très bien. C'est basona kina c'est des basona kina c'est pas c'est des sous la zone na Kabila c'est des basona la rare c'est des problématique pour garder des dans ma cambo ko ba o soko donc c'est là ma cambo moni o je ça là pour le la c'est que ko isolé na balwa alors bien wane komi tribaliste olongola tribalisme olongola baluba ndeni voilà. Kama kama mfano anaweza ngate